Commission électorale nationale indépendante na mokusi na kombo ya Seni bon ko annuler ba suffrage il y a 82 candidats députés nationaux et provinciaux o bazala ki bongo mingi na likambo etali bongo fraude corruption na likambo etali bongo vandalisme matériel électoral na likambo etali sous incitation à la haine sans oublier likambo etali bongo ba détention illégale ya ba dispositif électronique ya masotali bongo likambo ya ba vote kasi boye ba été parmi bandeko tout na ba bongo suspendre masolo na bango et ça les bon ba ministre ba sénateur na ba gouverneur ba bon na katimini ya masolo yango par rapport bien aimé dans les seigneurs biataba sont annulés la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Bandeko Babolingo, Commission électorale nationale indépendante, bon ko annulé ba suffrage à 82 candidats députés nationaux na provinciaux pour la likamotali bongo, fraude, corruption, vandalisme ba matériel électoral, incitation à la haine na détention illégale ba dispositif électronique de vote, sans oublier ba été bandeko belé parmi bandeko bon ko écarté bon na liste et zali bon na ba sénateur ba gouverneur na ba membre ya gouvernement bazaki bon na katimini wana ya masolo kasi parmi ba candidat o ba beaucoup invalidé bango boy ba été ba invalidé 12 IDPS 6 ya MLC na ba allié na bandeko ya ensemble ya Moïse Katumbi Chapwe sans oublier bandeko ya AFDCA a Abarce DAB na ba regroupement misusu kasi invalidation oyo et salamaki na regroupement électoral et belé na 15 provinces à peu près kasi boy ba été même 3 membres ya gouvernement ya Sama Lukonde bazalaki bongo na katimini ba ki bon pe ko écarter bango na kati ya masolo kasi boye ba été 4 gouverneurs en fonction bango pe balongoli bango na kati ya liste ya masolo oyo ba kozala lisusu ba député te na mikolo ezali koya kasi bobo sana pété des députés nationaux pe bango pe ba bon ko kanga bango na masolo kaka moko et puis na bande ko misusu ya bureau ya Mboso Kodia ba ki bon ko timbela bango masolo kasi boye ba été na mpanzi ya Sénat ba bon ko invalider 6 candidats députés ya masolo kasi na ministre provincial moko pe ya Kinshasa yepe indela ki na mboko tokomona mingi tokoka si motema ezala kaka monene. Quelle lecture Bijika Twikisha. Après l'examen organisé par le président Kadima, il nous a remis les papiers, les PV, pour que chacun regarde, constate, afin que personne ne prétexte l'ignorance. Il n'est plus question d'aller importuner la cour d'appel pour les candidats provinciaux, ni la cour constitutionnelle pour les candidats députés nationaux. Mes frères, regardez vos PV. Regardez vos PV.